Donc ça, c'est la fameuse preuve qu'on copie les Nigérians, quoi. Ils ont toujours crié au plagiat sans preuve. On leur demande une preuve aujourd'hui et ils réussissent à taper à côté. Lol. Bref, attendez, on va comparer. Dans Amour absolu, on suit une jeune femme élevée par sa mère, devenue aveugle à sa naissance. Elle quitte son mariage parce que la petite sœur de son fiancé manque de respect à sa mère. Plus tard, elle rencontre un autre homme, puis etc. Tandis que dans cette série qu'il prétend être l'original de la série de Bellevue TV, c'est l'histoire de Jay, un homme dont les fiancés le quittent à répétition avant le mariage. Il cherche à comprendre pourquoi, avec toute une histoire de relations, de soupçons spirituels et de délivrance. Et où est donc le plagiat? Même le titre n'est pas le même. My Absolute Love de 20 côtés, Amour absolu de l'autre. Bref, ce n'est pas tout ça qui va faire reculer Bellevue TV. La maison de production nous livre déjà ce qu'elle nous réserve pour sa tournée de 2027. Bolanda, s'il vous plaît. Et ça, France 24. Républiez, chers branchés. Républiez cette vidéo, s'il vous plaît. On est à Èvre, Bellard toujours. S'il vous plaît, bah il va zoomer si koyo. Zoomer! Bellard toujours. Wow. La fierté de l'Afrique centrale. Mais comment? Sur France 24. La lumière de l'événement même. Oh là là. Et s'il vous plaît, patientez moi mouché. Bango wana lisusu, bango wana. Zoomé. La fierté de l'Afrique centrale, Shady Style, New Style toujours. Toujours. Tosola wana lingala po bavoisin bakota te. Bandeko. Bafan. Boyeba eloko moko. Kokoma scénario. Mutu avandisa scénario. Ezwaka mutu temps. Ngala mona mobali na nga okozwa ta une semaine de pa banzoluka ndenge nini nakangisa scénario pour abimisa le meilleur de ye na TV. Robe de mariage wa koma eleka na PDM azwaka histoire na film Nigeria kabandotala. Tout idée albino comme un robe de mariage mais non changer non modifier koto non ça de koto non ça ça arrive. Moi je suis une femme de scénariste na yebi makambeleka sikoyo na mona mutu wa 8 ans na ye ayiba na Netflix ayiba na film Nigeria mais 8 ans na ye asangisa ameka ko bimisango différent na oyo wana binu bozoloba bo pese bravo te bo sepela na ete. Pourquoi vouloir détruire la personne, le travail de la personne? C'est pourquoi là je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Déjà bo baby sa image na ye bo finga e bo chola e. Mais ce que son travail aussi, vous vous attaquez à ça. Tout ce qu'elle porte, ils allaient amaber. Tout ce qu'elle met, ils allaient amaber. Mais son travail, laissez au moins ce qui n'ont le baninga la française au côté. Petit comment musala na kimia. Eze sika a gagné à vie na ye. Eze sika ba artiste na bino bazo gagner vie na bangope. Eze sika oyo lelo soki boyebe c'est grâce à musala na ye. Siko bokomi ko détruire ango o ayibi. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Et ça lini ayiba wapi? Problème ezalaka koyiba te, problème ezalaka ndenge nini okosala histoire. Vous pensez que pardon, vous pensez que nini ba histoire identique que oye kokani ezate depuis to banda théâtre.
ezali mais papa kuna ezalaka soit papa bomi mama kuna ezalaka mama bomi papa eza kaka même histoire mais bameki kolamba ngo na manière na bango wana boloba te ke bayibi wana boloba te mais pourquoi so comme quand na tourné et comme ayibi mais un moment bu fingende bo mesana ofinga ye bo sise le posone bo mesana même bo tika musala na ye avant bo détruire musala mutu bo tala combien de familles ba na sima o ba bika na musala na ye combien de familles apese la ngo ba veuve apese la ngo ba orphelin bo linga bo détruire ngo po bozwani to komi kuna poani ya bo moni bita vidéo nanga ezate que aza boye apesa position aza te moko te pona lia mbongo mutu moko te en dehors a mosala mobali nanga nde babengaki ake ojouer mutu moko te na kati na bango abenga ngai allo jeunesse zwa mbongo boye te. Mais quand je trouve que les gens vont décider de détruire vie à mutu moko ceux qui basala kango pe na ngambu na bino ngena ya ngena loba mais ça devient de trop partout beaucoup on a ba page partout ayibi film na Netflix ayibi film à Nigeria akomo yiba ba film kala mais histoire tozo angoka na histoire poto beta histoire nous mokanzi bazwa histoire wapi s'il vous plaît ma femme s'il vous plaît boutique loko bo sala ekitoko te ezakitoko te bolukani bo finga ye bo continue finga ye bo chola ye bo finga ninga lataka mais botika musala na ye kimia s'il vous plaît ba parents belé bazana ba futela bana classe na musala na ba futa ba loyer na musala na balesa batu na musala wana tocha bakabelo na musala wana mbotiko luko détruire musala mutu bolemba kufingete po déjà mesana mais botika musala ni kimia botika musala kimia pardon mandeko esa kitoko te esoni bien te bandeko ya misusu bazala bon te base soutenaka entre bango ata baoyokana te mais le fait musala muninga basimbaka te mais bino na musala simba so siko leo musala nekufi bino boganyeni kioleke suta kangi ba chaîne oui combien de personnes on va dans moins 150 moins 200 moins 300 soit que musala na oui combien de personnes besoin soutenir déjà na mboka na biso chômage eza makasi toi chômage eza makasi mais so mutu mo aye na entreprise mais pour ameka koboma bato a chômage ki bato bakende mwani bosu fobino boya kaka ça fait mal hein? La vidéo là ça m'a fait vraiment mal mais je me suis dit tokomi kuna ndenge tokomi kuna pourquoi bomona ke bozo attaquer ye moko esimba te bokoka te siko boninga bo attaquer musala na ye tokomi kuna pwani pardon bosimba ye bofinga ye botika musala na ye ba famille dépendre na musala na ye ba orphelin ba dépendre na musala na ye ba veuve ba dépendre na musala na ye donc abonda un bon entendeur Saline Yangwana Balobaka. J'espère que dans le oui français n'a pas bien. Mais sinon je vous aime tous. Bisous là-bas. Na évité vidéo oyo ernimeko koma comme la bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso
ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, bosika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 52 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te.